Et bandaki déjà depuis le 11 janvier, P Ezo Kendekino le 1er février 2026, Mobange na séminaire, ya dédicace kuna, na AC4 Triomphe Oyezwami, na numéro 43, ya avenue Matankumu, na quartier sans fil, plus précisément na commune Yamatsina, chez le révérend pasteur Emmanuel Kalala, Bakisaka toujours, l'homme à la taille pastorale, toujours na thème central, Oyezali Kolobela sur la dédicace, tiré na Mukanda ya Proverbe chapitre 16, versets 2 à 3, Bondi Melanga que na mokolo dimanche 25 janvier 2026 oyo libota na nkolo Yesu batondaki awa mobondo kouta de tous les quatre coins ya ville province ya Kinshasa pour na répondre massivement na rendez-vous sacré oyo et pai wapi l'homme à la beauté évangélique le révérend Emmanuel Kalala a sonaki trompette na ndenge kosakana te sous le sous-thème oyelobi la possession des 12 mois de l'année. En tout cas, na pamboli na Nzambe, ça fait longtemps, Papa Olivier. Na sepe comment on a eu pour la pambola yo. Oui, merci beaucoup pour la question. Toujours bien dédicace parce que batamaye les nyonso moi na Nzambe ya solo oya yebi kelinga bandane Alexandra Nzambe liboso. C'est pour ça que tu dédicace ils en a battu oyo basala ba ouvrage. Ako sala kei ba koleye asisini na salitezi na ye asalini ne suka nango habite loko yo il faut que na boaka mutu na dédier Olivier na dédier avec mukuna c'est lo ba dédier ka mutu yo sepeli a marka yo sko biso siko atake ba na Nzambe to monique il faut to l'ex Nzambe liboso to dédier ane to pesa Nzambe ane oyo to mona ba musicien côté lema koyemba mutu au dédié mutu abwaki mutu ike tombwama obo etombwama yonde umela mutu ana keye sali esengo azumbongo azobamba ye pourquoi yoki bien biso pe Nzambe pe lokola soki o dédié ane o pesie ane oyo o kabele ane oyo obisi Nzambe yo leka zalo centre zala liboso ya makambo na ngai e ko sepese pe Nzambe apesa yo possession ya ane oyo akabelo ane oyo nyonso ozana poso kozwa ngo c'est pour ça na lobela dédicace nesi ba na Nzambe ke ko dédier ba voix nyonso mutu akoko leka na vie ezaka bien na miso ya Nzambe. Pourquoi? Parce que mutu akoko zata mususu na zaki malade peut-être Nzambe ibi pourquoi tu es malade aibi que soki lelo bimité peut-être accident ko zaki liboso a freiner tangu lobe o lekisi Nzambe liboso a kotio na kati ya bien okay malade osimbo toki batu mutu konengana matana raté batu bakufi mengai soki na matin mutu konengana kufa mais Nzambe asala ikena yo kamalezo oyo na vanda na bimité yango naza a bonne santé. C'est-à-dire que to tia Nzambe au centre même si ba difficulté ba condition na kokuta na vie na kofinga Nzambe te na kochaka Nzambe liboso po Nzambe bikota okenanga AC4 Triomphe biso AC4 tosambela na presque chaque jour. Nazobenga ba na Nzambe tobandaki service ya 21 jours pendant Mikolos tolekaki tozaki toujours au rendez-vous tobandaki yango le mois passé donc toujours kende na mois oyo déjà en janvier tobandaki to aussi sorti le 1er janvier net aussi le 1er février net aussi sa service na biso eza dimanche prochain mais si ba na Nzambe nyonso bazana lukunga bazana muamba bazana funa bazana ntsele na kinkole kingasani Petro Congo sans fin Gilles badoso to basanga na dimanche oyo le premier to clôturer service oyo et dédicace to kabela Nzambe ba ya AC4 tosambelaka presque chaque jour mardi mercredi jeudi vendredi ti dimanche toza awa na tongo pe na poko à partir de 17h ti 20h30 en tout cas tout awa de 9h à 12h vraiment passer pa yambaka chaque mercredi vendredi après juste après prière à poko sokoye to koyambayo tout le monde ndé Nzamba osala batu bikamwa soyo poza musiko landi biso yaka omona Nzamba osala merci kaka ndenge makomi eloba vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon di melanga que peuple de Dieu bayeba ki bongo kososola nini oye sengeli na mwana na Nzambe kosala pona akoka bongo kozwa possession ya tous les 12 mois de l'année et surtout kozwa mayele ya ko éviter ba erreur ya kala yango tolobi
pona semaine oyo etikali yo moto ozalaki kidiba osalela mayele na yo moko kasi resultat ya malonga otikala kozwa te yaka mpe kokaba nanu ane oyo 2026 na maboko ya nzambe ya Emmanuel Kalala po ya biso penza erataka jamais. Nzambe mo gloire ne kozala liboso na biso. Soki gloire na Nzambe eza liboso na yo nyonso kozala kaka wow.